Cette émission est sponsorisée par Fondation Denise Nyakero Tshisekedi. Basokola ngai bakata pe ninyo makila ya mutu antaba makile sopana basokoli ngai basoko pe bazui abaka ngai makila na sima pour étoile makila ngwana ya taba makila antaba mama eza makila antaba eza makambo esa na butu ya makima butu makambo o comprendre to comprendre on ndenga na loba abaki ngai pe batungoli ngango. Oh, na monde ba tinde ke lokola missionnaire. Bande c'est que alinga par jour. Attaque 40 bana basi. O basa d'étoile. Abi mana bango, na nenga sima. Na journée moko pesinga 50. On a bimana basi presque 50. 40. On va penser que parfait moko. Yo no ke na baba. Ok ne bo avanya na mbongo te. Amonika mwana mwasi mwa vani tibana baso za na mbongo ebele alika kake ava ne siamo tonga omoni bo ya krake mbala mo to mba to kenda pena live eza tesko makambo kindo kitaya boy makambo sala mako to te pas chef a pesi biso parfait abi pomade po se pesa ka po sela ka ba étoile ba na sala ba étoile ngondengini ezaka soko pomper yo za ne lokote omona basi ya bien bon poussa na pembe na yo tadi ye abande ko vie azwa kikisi na nzela muninga amema kila nenga ba chef occulte na tanga ba livre wana bazoko ma livre wana celui qui donne wana na livre wana na mona papa moko mokolo ya asimbinga bimwana Deja ozana kataka na biso. Papa na kana biso na ndeni. Ngana sala biloko wana. Omona na koti kaka na kati hôpital. Yo mona ka mutu na koti boye. Oye ba te so na fixer ka miso pa mona boye. Et toi na mona saini eye. C'est que yo comment tati wata. Ngande ba tati otoka ba Paris de nuit, biso ne ba Paris de nuit. Pene tele manga pene la raté. Pensa ka hi. Du nouveau à un an à Kinshasa, le Cristal de la Foire. Le Cristal de la Foire est une salle de fête de haut standing avec des chambres et des salles de bain avec jacuzzi pour le repos des mariés. Très belle salle avec des grands espaces que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. L'endroit est idéal pour la pleine réussite de vos cérémonies de mariage, conférences, concerts et autres. Découvrez notre restaurant dans la grande période et un jardin à l'espace vert pour vos mariages civils, anniversaires, barbecues, soirées privées et autres. Nous organisons des services comme le protocole, la décoration, le service traiteur, des conseils et stratégies pour la réussite de vos événements. Le Cristal de la Foire est situé dans l'enceinte de la Foire internationale de Kinshasa-Fikin, dans la commune de Limete, entrée première porte en face du petit batteur de Tam Tam. Pour plus d'informations, écrivez-nous sur notre mail ou sur nos réseaux sociaux. Le Cristal de la Foire, le charme et la beauté de l'endroit vous décorent. Lelo na Kinshasa, eza lisusu pas cité ya kolonga la statue ya locateur. Pe kokoma kololo pango. Occasion à ne pas rater. Bas terrain à vendre, ya ba dimension. Lokola 20/20, 20/17, 20/15. Na quartier Pibois, commune et en télé. À un prix hors concurrence. Inutile ya kokende musika. Rejoignez-nous na nouvelle cité exaucée patience. Préférence juste na entrée Singaya Inga na Bibois à 20 minutes ya grande route na Simaya concession Niembo Chabani. Ba abonné nyonso chez biso télévision o ezali cadeau pour na bino ta côté na ba bureau ya quartier na se renseigner en tout cas ba belé yango yo. Cadastre ma nyonso normal na prix moko abordable. Donc wela déjà benganga na lomba po oza pesika na yo. Bino mo bomoni ke ngamo na tamboli. Na tamboli mai ezali peso lingo esika ya mai ezali. Explique ma ya plat ezali olingo mona ngomba donc tout ezali awa. Donc bobenga biso na lomba. Shiki mukadi yeyo na mabele na kiti ya musika te. Bibois donc entrée à station Bibois. Koti
10 minutes c'est belé au commune Sikawana. Quartier Bibois, ils ont déjà habité depuis Kala. Courant na Maï et Kota déjà Kala. Profitez na occasion Oyo pour Okuma propriétaire Yalopango. Pour tout contact, Bengabiso na numéro Oyo. Plus 243 82 01 22 226. Très heureuse de se retrouver encore une fois. Un grand merci à tous les téléspectateurs qui nous suivent à partir de 3W. Là, je vois chez Bisso Télévision. Faire plaisir, c'est mon devoir. Mon devoir, c'est de vous faire plaisir étant donné la présentatrice de ce magazine. Voilà, chez Bisso Télévision, tu l'auras toujours Yesu Christunde moto na liboso, Yesu Christunde moto na yambo. Abonnez-vous si massivement, aimez la vidéo, likez, vous ne serez pas déçus. Et surtout les commentaires, n'oubliez pas de liker, de commenter, de s'y poser parce que nous avons besoin de toutes ces choses aussi chez Bisso Télévision. Voilà, merci beaucoup à toi Denige Monsolo derrière la caméra. Merci à Thomas Fabien pour la réalisation. Merci à Eliasso, merci à Preston Chic. Nabo sanité mi maman pandi à maman Lydie Mutamba, maman mapasa. Orphelina vida. Yangonde makambu Nabo sanité chaîne Nabiso chez Bisso soutenu toujours par Fondation Denise Niakero. Voilà, merci beaucoup. Je suis pas seule sur le plateau, je suis avec les prophètes Abraham qu'on va essayer de discuter durant cette émission. Il y a encore de révélations et d'enseignements, je sais pas moi, de prédication, autre Rosala édifié. Suivez le prophète Abraham attentivement et puis que Dieu a pambolabino. Elia, ceux qui m'ont ezali, aujourd'hui le prophète Abraham, papa, shalom. Shalom maman. Boni. Nzamba zobatela. Boni tonga na nzamba. Et en tout cas, etonga na nzambe ezoleka bien na lisongi ya nzambe. Musala nzambe ezoleka bien, sauf kaka na bimaki mo tourner banda mboka. Alors nzamba sungaki na lisongi na to salaki musala ndenge sengelaki et puis tozongi na mboka ya Congo Kinshasa. Voilà, merci beaucoup. Avant toute photo kota na mwa mozindo il y a journée na biso alelo, na émission na biso alelo, papa Abraham kamba biso na prière. Kolo te pestio merci pour l'opportunité oyo permettre mosali na yo aleka lisusu na chaîne oya chez biso na pamboli mama journaliste na pamboli bato technique nyonso to sengi na yo molimo mosantu kamba biso mututu akolanda biso partout dans le monde message oyo et apporter les pamboli na ndeko nyonso papa mama Europe Asie Amérique Afrique mututu akolanda message oyo ma repentance et ma bénédiction et ma changement na vie na ye na kombo Jésus. Amen. Amen. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes tous bénis. Na prière à papa Abraham. Je voulais juste avant na papa Abraham orphelinat eza na 7e rue babenga engai ba congélateur na bango nyonso ebebi baza nango 4 moyen batia provision ezate juste 7e rue na résidentiel soboleki école cartésien bozo kita. Il y a une orphelinat eza munene makasi babenga engai en tout cas basengaki to senga bango soutien mutu nyonso surtout oyo abetisami vraiment na motema ya kosunga. En tout cas, ne manquez pas de m'appeler pour bengangai na otabino à contact na bateau baza ko encadrer bana et puis moi 1 euro no 2 euros 3 euros et kosunga bango ceux qui peuvent sommer bango congélateur à sikeza malam ceux qui paient européen bango bon en réparation ba bisenga no c'est 400 et quelques en tout cas et koza malam. Voilà, merci beaucoup papa Abraham ba tourner les kini. En tout cas, nous avons au rendez-vous. OK. Tokendaki ba voyage missionnaire. Tokende ba voyage missionnaire na kendaki en Afrique du Sud, na kendaki na Zambie, na kendaki na Okatanga, Kolwezi, Lubumbashi, Likasi, Kasumbalesa et Karapona roté à Sangomalamu. OK. En tout cas, musale les gars qui bien parce que nganzamba benganga pour nous retraiter ba dossier mon est compliqué. OK. Parce que nzamba zanzambe wa traiter ba dossier compliqué. Yango moni nzamba changanga kombo. Après sanga kombo ya prophète ya ba dossier compliqué. Yango moni musale salamaki et puis tozongi na victoire. OK. Vraiment nzamba za au contrôle.
Très bien. Nino memeli bisolelo, memeli bana nzambe lelo. Bon, mingi un message o nzambe na tamboli nango même na voyage place na kendaki. OK. Nzamba lobelinga mingi si na bana nzambe belé ba étoile na bango eza ya kobeba. Ba étoile na bango eza ya kobeba, yango bazo remarquer na ba vie na bango blocage, makambo belé komi compliqué na ba vie na bango. Mabala pasi kobota pasi mbongo ekimi, ça dit pourquoi? Parce que étoile na bango eza utilisé, parce que eloko ya liboso satana bundisaka na vie ya mwana nzambe les étoiles. OK. Parce que yango remarqué même dans Matthieu chapitre 2 au mona bazolo bela biso lisolo ya Jésus balobi ba mage bato liboso ba monaka étoile ya Yesu ezaki bato malamu te. Ezaki ba mage o ba mage bazaki bato ba science occulte. Ozomona ça dit baza bato ba monaka étoile ezaki teke ba prophète yango moni ke mutu nyonso aza étoile ya nzambe. La plupart oyo batu bakomona ngo bato liboso eza bandoki bato misala mabe. Ozomona ba magicien yango moni la plupart mona papa mona quartier azala mbongo ebele mais abengaka mwana moko muke ya famille na lopango bazalaka mwasi na kobala ye papa wana déjà amoni étoile la mwana wana yango moni na telemelaka ba papa mingi omona papa moko mukolo azobenga mwana moko muke na voisin o mwasi na kobala mwana oyo mwasi na wapi mwana yuto mwana ba chez mais papa déjà amoni étoile la mwana wana yango la Bible dit que nous avons vu son étoile et toujours pour toi adorer. Or ezala ki mascara par rapport à étoile. On dit même bébé Moïse. Adala ki bébé maman abombi Moïse à cause de la beauté naïe. Yango moni que la plupart ya bato bébé ba na étoile ba kunda yango à partir ya sorcellerie ya famille, sorcellerie libota, mona moko bande ko pela makasi ta famille. Mona moko bo a chance na vie akutana la mibala malamu. Mona moko bo na vie akutana ba opportunité malamu. C'est-à-dire mona moko na âge amuke, c'est-à-dire a pafuka. C'est-à-dire par rapport à toi la vie naïe. Sur la plupart abatouana, c'est-à-dire monde à ténèbres peut pas rechercher kabango. Yango même pas ta rose croix, ba science occulte. Mi bali mususu mona ba kota ba ndakwanganga, ba tinda ba ba mission moko diabolique, ba kende ba luka bato ba étoile. Yango remakaka mutali boma. Oya vaina katia fulu. Azolia biloko salité abela raté. Mais mutu azano pourquoi? Parce que déjà mutali boma déjà a une importance sur la vie. Ozomona, mais la plupart abatu oyo mona ke mutali boma azobota sans césarienne. Ozomona, mais moi so anda kwa libala bali babali bana bazate. Pourquoi pas déjà étoile na ye ya bana déjà ba botise bana nenga butu même na famille na bango. Est-ce que ton bon bazo abeto luana ba démon ba ta science au kit basala na nini et ça va bango na nini mission na bango ezalaka nini parce que na monde à ténèbres bango ezalaka na monde à part na monde wana bazalaka na posa ba étoile lango pour la ba faire fonctionner monde na bango kindoki parce que na monde na kindoki nde bazwaka ba étoile bazwaka ba étoile batu ya batu ba utiliser kaka batu bana ba étoile parce que ndeto bota maraboé mutu na mutu azaka na étoile nzamba chaka tango ya botami pe étoile la mutu ezalaka tsoka qualité tango ya botami yango moni ke Yesu Masia na azalaki bébé déjà na étoile na ye yango moni ke mutu nyonso aza kombati na vie na ye monde à ténèbres babundisaka par rapport à étoile yango remarqué même mibali même na théâtre on remarqué même bala basebela théâtre bakufi à cause de quoi? Ça dit pourquoi? Parce que bazalaki na vie appréciée basimbi bakoti neti makambo komi ya kolala mwasi na nenga sima étoile la mutu za liboso te la plupart bakanisaka no étoile la mutu na na maboko non en réalité étoile la mutu za kana simba na niche na ye ozomona yango moni ke la plupart bato ba science occulte soki alingi mwana mwasi omona dibali ekomi ke mobali na mobali balingani alala na sima c'est-à-dire asala étoile na ye yango moni ko bona ke ba shaka bala mibali wana même kobota na ye mona ke donc a mwasi mobali nde balala naka ona mobali wana moi abima suna mwasi ndenga normal a cause c'est puissance vous comprenez on remarqué na butu de ça ba pesa mobali na basi ya ndenga bana na ndenga butu na moi ba ko kobota te mais au mona ke yezo zo mon c'est-à-dire étoile même ya longévité na ye ba réduire yango mona ke au mona ke même ba ministère ba zo kufa parce que étoile na bango et ça travaille a dit la quatre orchestre mais leader na ye même ça batal c'est un 5 leader ya mboka oyo mais basala za mususu
oh ba kota ba marché ba kota ba loge ba sala même étoile ba fidèle na bango même na limité wana Dieu mal a monté même 3 pasteurs oh ba kota même ba loge ba sala ba étoile ya ba na bango même ba protocole ya kati église on la protocole mo ba roumer na kati église ba la raté a roumer na kati église on dit que église do pas moi même bandi va pas moi raté kaye moko pasteur pas moi pourquoi parce que bandi mais la moi pas moi mais pourquoi parce que ya sala étoile na bango. OK. Vous comprenez? C'est-à-dire que toi, il y a pas d'ensemble mingi ça travaille. Même dans votre théâtre, on remarque le leader Moroboé, ça dit il y a un groupe. Mais on sentit que bana bas sur le salala bangono. N'enga sima. OK. Vous comprenez? Quel est n'enga mokili? On va mission mokili là là. C'est-à-dire il y a ça leader, mais Fabi masoro yé mba parler Fabi. C'est-à-dire il face d'étoile na yo. Et toi non que on a monde à tenir. Mais ça là que à garder standing na yo. À garder ma valeur, à garder l'éducation. C'est-à-dire, et toi, l'année, ça, qui est vendu, ça, dans vos comptes. OK, papa. Bon, aujourd'hui, les lois pratiques, wana. Il y a cause moi, si ko sangane, mobile, azo sangana, mobile na sima, ou bien, couple mon anda kwa libala, bazo sangana ka, mobile azo swara moi, si na sima. Siko, il y a ça magicien. Aza pendo kité. Pourquoi bazo ça va pratique? Ça va pratique, là, ben, et servir en la nini. Voilà. Moi, je fais ça par ignorance, mais dans le monde à ténèbres. Parce que faut pas que l'eau comme Moboé. Derrière chacun et chaque esprit, derrière tout un comportement, il y a un esprit. OK. Vous comprenez? Derrière toute réaction. Donc, déjà, moi, si dans mon balai. Moi, ça balao. Moi, si mon balai, à côté de ma soeur, j'occupe du thé. À ça, tout le monde a ténèbres. Mais, à ce point, moi, si dans voix où il y a singulité. Il y a déjà, n'est-ce pas le comportement, là. Et ça, dans l'esprit, moko. Acte posé, on a l'esprit. L'esprit. C'est-à-dire, ils ont bien déjà esprit. Et ça, acte, monsieur, et bien esprit. Il y a des magnifiques et il y a des nakatanda. Vous savez, on a acte, monsieur, pour te reposer en haut. Yo posons par ignorance. Mais dans le monde à télé, tu fais déjà l'appel. Vous avez bien esprit et nakatanda. Il y a un makana kataba foyer de l'île. La plupart, acte, on remarque à la longue. Moi, si, à cause de la maladie, même, il y a trompe. Trompe. Pardon, ventre, règle douloureuse. Moi, je vais ma règle douloureuse. Moi, je vais ma miom, ma opération, pamba. Ça doit sentir ma bota, mon amour, ma bota, kanama. Moukongo, pour sentir, moi, si Congo, ma douleur, ma forte douleur. Moi, sentir que douleur est matin, je suis délicé, ma maladie, ma méningite, ma problème, comment mais c'est ça, comment on va à ce qu'on va supporter ma qualité. Vous comprenez? Et ça, ben, fait, il y a l'esprit, voilà. Il y a un moment que la plupart de ma tébélé, ben, toi, n'a pas à travailler. On sentit que à cause de l'acte qu'on a posé, Abibala mobile, moi, j'ai un bon rebelle. Vous comprenez? Surtout ma jeune fille. Ma jeune fille. Azane, toi, la macasse, on a cola maïe, la cola kitoko. On a comment bimala papa la kitoko estilahi. A comment cola la sima, vous comprenez? Et puis, on sentit que papa la msoussou, c'est-à-dire, a comment cola la sima, et puis, à accepter, et puis, la longue, et puis, on va dans ma vie à moulaïté. Parce que, ben, toi, la moi, déjà travaillé. Bon, la famille, on n'a pas 45 à 48 ans à coucher. Est-ce que Ezapé et en Europe comme mais la moutou ba mari de nuit? Et puis surtout le Kwana et maraba mari de nuit et maraba règle douloureuse et provoquer la stérilité. Vous comprenez? Et provoquer la stérilité et provoquer même que bana ya butu. Et provoquer à la longue au mona que moi si à quand même la perte. Vous comprenez? C'est-à-dire, à comment qu'on rêve dans la vie. Moi, je suis c'est-à-dire, l'esprit, je me mets dans le monde, là, dans la ténèbre. Raison nini o lelo à l'époque au théâtre ça que le roman ko eza ko éduquer masse. Mais aujourd'hui sur au théâtre na biso c'est le contraire. C'est plus na ba scène na bango, il y a de PD, il y a de lesbiennes, même na ba vie normale na bango. Tout est lié quand na ba pratique. Tout na ba pratique on a monde à ténèbres, ne bomi génération ba théâtre. OK. Tout le monde va coucher moki boye parce que la plupart des gens ba célibataire na bona ba contrat. OK. Donc ba pèse contrat mo à 2 ans. Bala la eka na sima. A pèse ko ça dit ba limusa a piba ba ba stérile ba botakate. Landela ba ngoma ba bazala ba bana te. Et puis la piba va na mabala te. Ça dit ba ça ba toile na ba onde ba teki yango. Donc il y a zo côté la théâtre. Alors que na bandi théâtre directement déjà le numéro 1 tête il faut abimana na sima. Même la musicien païen. Et puis, et l'eau qu'on a zo bang mingi côté petit bananzam.
même na ba musicien ya chrétien ba mise à part ba comme peut ko vivre et puis même na ba sala nzembo ba comme là na ba on estima Jésus. Je vous dis la vérité. Na ba pasteur ebe dans limité ao ba na ba on estima ozomona et puis on remarque sima mobali na obala na sima c'est différent. Oh mobali o senti que oh bala na sima o senti sima je dois faire même mo boye. Donc moi aussi. Ozomona et puis l'andra ba pasteur la bonne sima wana. Ba limité ba bali beno ba botite. Elle mo ro choba la calamita. Mais moi na santé tisiko. Ba bala to abota to tala bango. Parce que déjà to yebi bango ke baza ba to bala ba na sima. Ba sala be to nene bandimi na bango. Famille et comprendre ndenge nini ke ba étoile na bango ezavandi. La plupart yokanga maman. Oui papa. Zambe mututu abota ba na étoile. Parce que le monde a ténèbres ndebe to fera ba étoile na bango ya bana nzambe. Ba ezala ba famille sous ba famille sacrifiée. No comme robo a contrôler la famille na monde a ténèbres yenda teka ba étoile ya bana kasi. Ore maki bana kasi no so abala raté. No ko za ba ngwa charge. Oli kamwe la posa soutien senga ngai. O senti que alingi te batu baba na famille. Ozo ko malika munio so foka ya yeba. C'est-à-dire à la possession pouvoir moko ya monde à ténèbres et à comment on sait la bête kaka yem alinga mutu la famille abimate ka yenda kadi mutu sa pam papa li pambole malamu et ça na posta même bilobi celui qui bénit aussi. La bénédiction fait de ma famille nyo so li pas na pambole. Et que mutu ka ya la tombo na la famille mais alingi bino toi nya temo loko la kayasa non. La plupart de ma famille ba c'est la bête là-bas na ba. Et arrive à paix mutu abota mis sans étoile? Non. OK. Eza mututu nzamba pesa étoile. Jamais mutarobo ta sans étoile. Parce que yeba étoile, attention mon la étoile likolo. Ba toi pesa nganga ndenge moko te. Eza la yango na robiso eza la étoile, ba étoile missionnaire. Mutu dans l'étoile missionnaire, ba to ba na mission ya ko aider famille mobimba. OK. C'est-à-dire chaque famille aza pona ko la famille na kati ya ténèbres ko to na kati ya lumière. Ndenga ya Yesu abemisi famille na kati ya ténèbres. C'est-à-dire yaza na étoile moko missionnaire ya ko la famille na bobola, ya ko la famille na souffrance, ya ko la famille na kati ya pasi. Ozomona matonga ti ba Moïse, matonga ti ba Gédéon. Ba une étoile moko ko sunga libota mobima monde mimantie. Ba na mission ya à partir étoile na ye et pour impacter monde, pour impacter famille et ça pour la mutu moko te. Et na ba tususu zamba tia bango na étoile ya ba opportunité. Moi la moi si moi kola kitoko abali ministre. Abali mutombo wa aider famille. Famille a bobola mais moi na moi ça continue à béni. Azo opportunité on doit la place bien. On ça la place bien. Ozomona so bana bongo bazaka combattre banane. Batu ba luka bango za ba magicien. Batu monde a ténèbres ne ba luka so ba ça la ba étoile na bango. Et ça ba étoile mususu ya ba leader. Mutabota bika ba ma leadership et pese nous so ta okamba batu. Okamba famille. Omona que papa kufa, maman kufa, mais moi nana joie sangi sa famille. C'est lui qui donne des orientations. En cas de problème, il faut attendre muta kufi na famille, il faut yaya. Ce qui yaya te moi beaucoup de ça. Il faut appeler sa point de vue. Basa ba leader à libota. Ba tout on a ce qu'on dit bazana, ne diable bombisa bango. Il y a ba science, il y a ba sorcier, ba acte pour poser à ténèbres. Ndeba yaka pona ko sala be tola bango mona moi ça bon dans l'étoile akulinga mbali mobali wana nde aye pona toucher étoile na ye be banda kutala mobali lo senti que makambune nyoso si marate. OK. Parce que la Bible dit ceci moni moi si nyoso mobali nyoso même yo moi so ba ko la na sima ye ba déjà que moi ça na bonheur et puis bonheur à moi ça na sima sur soki sikoyo moi si ba ko na sima au perdre ba valeur na yo. Il y a un étoile qui travailler au compas qui n'a qu'à t'endaku, c'est-à-dire au menu, au lieu de m'abonner au menu malheur. Comment se fait-il tomber à toi dans Luka qui c'est pas nganga je sais pas que étoile les a étouffé, toi soit étoile auto pesa auto toi soit chance auto pesa. Est-ce que chance n'est étoile les élo ko etamboanzi là moi bon na lingala yango ne étoile te benga chance. OK. Vous comprenez? Étoile yango de chance au mutaza nzambe so ya Bible lobi c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il fait suivre d'aucun chagrin. Nganga pe ape nganga za court terme. Ozomona nganga pa gros pesa yo ba chance mo ba chance pour les conditionnels. Oui à restousser et pas bato mususu yango ya tekeli. Yango siko la plupart ya bango ba salaka ba étoile ya bato ba joie kala ba bato. Est-ce que ba pesa ngo bato
na ndenge ya ténèbre bazo transmettre bato wana ozomona azwi étoile pa na yo ntango ya pa na ye apesi mutu wana ozomona mais est-ce que oya kopesa bongo ezaka ba étoile moko ediraka te parce qu'il y a original eza oyo nzamba cheka oyo eza nango mais étouffé mais est-ce que omuntu azosala étoile na yo yomona na famille mutu mo nzamba akela ye tozala mbongo ebele libala malamu mais azovivre yango te omona bato moko boye mutu bazwa libala na ye na ndenge boto koma osala yango c'est-à-dire akota libala mena étoile ya mutu abota balabala na bazanga ete bapesa bana bokanisi bana banganga bapesaka ezaka bana oyo bazwaka ya normal ya bato te bapesaka bango bana normal ndeni c'est bana normal ntango nzambe nyonso nyonso nzambe atie bana kati na ye ntango yozobota te c'est bazwi étoile bana yo siko ntango moto akoyapa nganga ayina kepa nganga apesanga banganga ozwaka étoile ya moto oyo nzambe apesaki ye na apesi ye siko bayibaka bato baza na bana ndenge à partir ya ba acte bazopose na ndenge monde ya ténèbre abimane na nsima azwa étoile bana ya oyeba te akomi na ara libala bana baza te wana siko via moto eza manipuler contrôler pe vine eza kobeba maintenant siko to reconnaître ba signe on reconnaître moto ke moto étoile na ye bayiba yango ba signe na liboso que oko remarquer que mutu oyo étoile na ye ezefait étoile na ye ezosalate étoile na ye bakanga yango si na liboso okoyeba yango quand tu vois cette personne sa vie n'évolue pas ozomona c'est-à-dire nyonso asalaka esimaka te akota libala ekufa akota libala botaka te azwaka mosala ebebaka mpa na pamba. Or, la Bible dit que je veux que vous prospérez à tous égards, comme prospère l'état de votre âme. Sur les pambolins, nzambe, toi, nzambe, kendara musika. Tu vois, oya, oba étouffé, au moins que tout ce que tu fais, c'est mbaté. Soit, au moins, ça, la mousso, que, abanaki, bien, mais ça, yini, et katani. Vous comprenez? Ça veut dire, si nous, on est quand, au moins que tout ce que tu fais dans ta vie, là, qui ne marche. Parce que, quand tu vas faire toi, et ça, pour n'a pas freiner vie, parce que toi, c'est là que tu as avancé. Ma camouflage qui est liboso. Mais tant que tu as ça dit, freiner vie, et ça, freinage. Ma camouflage, c'est mbaté. Au côté de la balle, au côté de la complication. Tout ce que tu fais, et c'est mbarangoté. Bana, au côté de la mort, c'est-à-dire, tout ce que tu fais, au bout de la balle, qui zongue. Bana, ba mongol. Bana, mona mayele, et puis la mona baïba. Ça veut dire que bateau, pas de bateau, n'engwana, baza toujours combattu dans le monde de ténèbres. Ok. Et ça a un peu arrivé bateau mosusu à Nambone, de tout le monde a mis tout cas, ça bien et tout ça. On a les héroïs battés, mais peut-être moi on a quoi liba la l'est. On a peut-être un bouton à la raté. Voilà, et toi les a utilisés. Na lobby Bible lobby c'est la bénédiction de l'Éternel. Il pamboli nyonso ya nzambe nyoko la mutude. Ok, très bien. Libala nyonso nzamba pesi mutu e nyoko la raté. Zokanga papa, maman. Et l'autre dit que tout don parfait vient de Dieu. Oyo nzamba pesi yo e nyoko la ote. Ozokanga, mais la plupart ya bato ba sela bétoile. On a mon bali moko bo azala mongo ebele makabela ya moi cité. Na ju appelle moko ya mona moi pour na Londres, ba vena mon bali pendant 10 ans, ya ba teke mon bali azala moto. Asela étoile la bana. Moi c'est botaka ba morne. On a sacrifié bana. Nenga coutume. Parce que bango ke beto zala bato ba yiba ka bato beto la nenga coutume nenga bokoko. Bato na dekindoki kindoki munde na kindoki bokoko. Bokoko ozo tambola na malamu sana lingo banzambe. Eza bokoko malamu te. Ozo termine la parole. Parce que bato be bako biko pratiquer même sorcellerie na nenga bokoko bazo bata bazo bokoko coutume. Mais ozo ki bandoki pesa moko beto la bato ozo sela ba via bato. Yamoni bato ba sala ba cérémonie coutumière. Ozo ba bokoko tout ça. Oh non quoi de sera bokoko. Pour les que la bokoko na sacrifier bana kazi. A sacrifier bande konaï. A sacrifier libota. Ozo matanga soki muta kufi tout ça ma casse tout ça. Ba cérémonie wana. Et ça pour nous ba beto la bato. OK. Voilà, merci beaucoup. À part les étoiles, est-ce qu'il y a encore un message de la part du Seigneur? Message exact que Bourlanda témoignage. OK. Il y a moi la moko azalaki un ancien féticheur. Ozokanga na bi yango mo bi que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mères. Oyo abiki
mone na nzambe. Okay. C'est-à-dire ye abande ko vie azwa kikisi na nzela muninga amema ki na nenga ba science occulte ya kotanga ba livre ye pa ye ba kite par ignorance. Nzoka pasa kota ki na église wana ba connecta ki de la monde spirituel ya nenga mabe et akomaki ko sala ba étoile mingi na basa mabala. OK. Na ba parfait ko bibana basa mabala ba choza na mbongo ebele o aza stable tout ba na poto mingi ba otaki poto ba Kinshasa. So ba moni il faut pas claquer bopi mo ba pesa ndenge c'est-à-dire ba no travailler c'est-à-dire à kota ba tati wata kota ba mystique ta pote a détruit ba vie à batu. Oh na monde ba tinde ke lokola missionnaire ba ndo c'est que a linga par jour ata 40 bana basi o ba za étoile a di mana bango na ndenga sima bolanda aw na ndenga sima. Voilà. Na jour mo abi na 40 bana basi na nenga sima liboso de na nenga normal ti voilà cela ba to la bala basi wala ba pour ça que parfait moko ye no ke na baba o ke ne bo avanya na mbongo te amoni ka mwana mwasi mo avani ti bana basi za na mbongo ebele alika ka ke avane sia mo tonga o moni bo ya craquer mbala moko no somele masanga ba bien a pese mo ko lati sai atinda ke mbongo na pota ke nda pota la mo ba na ndaku me atinda ke mbongo. Voilà, merci beaucoup, Papa Abraham. Tout ça, la entrée à Yandeko, c'est le frère. Le frère Doudou. Le frère Doudou. Denis, s'il y a moyen. Tozo à spot Oyo, et puis on se retrouve. Oza Congolais, Olinga Kambana, Orphelina Fida, Ezobenga yo, Tosunga, Bana Balia, Balala bien. Bamela bien nzambe akopambola yo akozongisela yo ebele mpona nini oye soutenir orphelin orphelina vida eza bongo structure oyo eza kokamba bana bitike ndenge bana biso bavivaka na ndako ndenge mpe bana ya vida il faut bavivre parce que jusque là batomaka basilati $1 na biso en tout cas ekoliesa bana bitike lokola nzambe asenga biso ke tobokola bana oyo lolenge tobokola ya biso ya ndako naza koliki ete bana biso ya ndako bazolia bazosepela me baorphelin oyo nzambe apesa biso elanga oyo nzambe apia biso baza na souffrance. Voilà, merci beaucoup Orphelina Vida, Yangoana. Pour soutenir ba orphelin et kozala bien mingi bo benga maman Emily beaucoup tana contact naye bo sunga bana mais nazala pe na message moko bande kwa 7e rue orphelinat 7e rue na ngambo résidentiel baza un problème ya ba congélateur na bango baby mo ba tsa provision ezate ba benga kingai en tout cas ceux qui bo tout sami na motema bolingo ne manquez pas à m'appeler na otsabino à contact. Nabande quoi 7e rue orphelinat, c'est une grande orphelinat. Oh, et où me vraiment, mais ils ont eu des problèmes. Nzambe asungabino, papa Doudou. Maman. Boni. Bon maman nangai. Oza bien. Ah, naza bien nangola nzambe. Touti kolanda le prophète Abraham. Ba dossier compliqué. Ah, ba dossier compliqué. Le prophète a ba dossier compliqué. Ah, OK. Oya salingai nazala bwe bo mokile mona. Na nzambe na ye. Ongo bangi sangati tongo ngolo ba oya sali yo bona oya sali ngana za bona nzambe na ye à travers son Dieu. Oui. OK, d'accord. Témoignage ezani papa Doudou to eba ona mwa mukuse rapidement ou tu wapi? Mama ngai na vandi na makala. OK. Na veni Kianza numéro 48. Mbesika nga na vandi yango wana. Beaucoup na papa Doudou ndengeni. Persona prophète ba dossier compliqué. To mona na ye na parti kaka ya ba radio na yoka ezalaki problème ou dérangeant na mingi na kati ya libota mama omoni famille otozo vivre mokilo za makambo ebele makasi. OK. Na kol na famille ya passe souffrance konyokama mama na yebiti eloko moko te mama na ngai na âge ya 5 ans. Parce que maman zate, papa pas zate. Na kutana na moko, toza na kata classe, mwa tozo tanga, ndebisanga ndeko na ngai. Ndozo vanda boy biso tola makambo kwa bien. Ndongo vanda boy papa zate, maman zate.
sokoto songa yo ekozala malamu. Ah, ndeko nanga wapi otoke kaka. Mama biswana ozomona mokili oyo ezana makambo ebele ya mabe. Oh bato ebele bandi. Oh bato bazoyeba te. Mama tokenda na mina ngai amemanga na kimbanteke. Po biso toza na makala naza pesa na expliquer bien. Soko mina kianza numéro 48 na zawana bato bayebi ngai. Bayebi ngai naza vrai ndoki, vrai short. Mutu abebisi mabala bato abebisi makambo ya bato nga. Malembe tokoma wana. Okoma ina ndeko wana. Tozona na ndeko wana amemi ngai tokei. Bapesi pe beza na bandal. Tokomi wana bandi kotangisa ba livre masa kota tangaka ba livre. Na otanga ba livre wana bazoko ma livre wana celui qui donne. Wana na livre. Wana livre wana. Donne papa ni. Na comprendre kité. Abisinga masa ezali kamba ko pesa faut comprendre. Mais nazo mona betole belé na kati ya livre ngo. Bati betole. Abimasa ndazo mona na jukma na za lesbwe. Makambo za normal biso kata makambo yo mo epesa abiso masa nini abio omona kama makambo salama na buto pa na yo mafanda calme ko bisa mutute mama toke temanga na ebi ko mona $10 na ebi $10 te mama difficile pasi na pasi OK pasi aya kabelinga $40 na sepa masa na en tout cas na mona mutu $10 te ba $5 yo kaka na sango utakabelo $40. Merci. Na botu na vandi na zaki kolala. Verbe 0R. Mama ba R wana za ba R moko. En tout cas, ça ba R na au diable yaka. Oui, et ça ba moment au diable opéra. Que senge pe moi na nzamba tele mara. Mama na vanda na mona papa moko mokolo ya. OK. Asimbinga bimwana. Baja ozana kataka na biso. Papa na kana biso na ndeni. Wana na ndoto. Mais na satina la muki faut se tirer na miteni oade na kana biso na kana bino ndeni déjà livre na sotoma chango déjà nyonso ça déjà pana biso na kotoko pesa lopangu toko pesa yo mbongo to pesa oza na pesa na movia passe ozo mona ekozala te et pas banzambe na bangwana zaka na passe mais pana biso zaka na pete OK na ko comprendre moko moko diable a pesa kana gauche azozo na droite. Mama en tout cas na kotaki na sepele na musala na moise malamu. Ba ko pesanga parfum. Babi parfum obanda ko pompango. Wana kana kati ya ndoto wana. Wana kati mama ndoto déjà sili. Ko na koti ko na normal na comprendre ko malembe. Merci. Tango sisi ndoto. Na la mutu ba za na kana biso. Na ko comprendre que moi ça bien tout à fait fondement na pas na mutu na continue ko bimasa oza musala na biso. Pesa pena baza bien préparé baza makambo na bango nyonso. OK. To to kenda pena à live baza test ko makambo kindo kitaya boy makambo sala maboy. To te pas chef. A pesi biso parfum. A pesi ga pomade. Abi pomade oyo. Po se pesa ka po sela ka ba étoile ba. Na osala bétoile ngondengini ezaka soko pomper. Yo za nelo côté omona basi bien. Bon poussa na pembe na yo. So ba poussa pesa nga 50 na journée moko pesa nga 50. Fona bimana basi presque 50 40. Mama. Tala makala no zomona makala na kapela wana. Et puis somona ba ambiance ezala ba victoire. Est-ce que vous entendez okende? Mama, ozomona ba mama ba joga ba utaka ba fi ozomona ba yaka wana ba mero bazala ba mbongo na bangala ba mama banda ciblé ba mama ngai zaka sika soki opesi bato ba bata mbongo bazali soki na boka parfait na vandi na bolote esifika na bana parfait na raso betika mama mo ba ye mwasani aye donc na zana wana esaka likambo 2 minutes pour apesi na 50 personnes par jour 50 fois 50 parce que c'est quoi parce que base qu'on a commencé na baby c'est bétoile là-bas na salé la bétoile na bango. OK. Maman na wa so ndongo zabwe so kei et puis bato ba kenda il faut ya kaka
soki na scène makambo na ngai pa na yo foya pour baptiser pe système na yo. Oui, parce que na côté na kata monde il faut yaka. Na côté na kata monde. Ah, je comprends. Na côté na kata monde sokola ngai ba sokola na mai na biso moko ba compte ba chef ba sokola nga. Parce que diable azana ba semence ne o attaque. Aza pe na biloko attaque na kata mutu so ba o azanga. Ba o nzambe ba zoye ba na sata te ba yebanaka. Ba sokola ngai ba kata pe ninyo makila ya mutu antaba makile sopana ba sokoli ngai. Ba soko pe ba zui abaka ngai makila na sima pour étoile. Makila ngwana ya taba. Makila ntaba mama, eza makila ntaba, eza makambo esa na butu. Eza makambo butu makambo o comprendre to comprendre on ndenga na loba. Abaki ngai pe ba tungoli ngango. Mama uzo mona étoile ya bateau zo mona kata mokili oyo. Étoile mutezaka na longité, étoile eza ana sima. Mama ngana rogo zoyo boy, ba mabala batu na BBC. Moi c'est bala tout ça la mariage boy. Soka solanga boy parfait boy ba. Okutena ngabe pa ozana makambo na. OK. Nasima. Ba jigo bo utap ozana makambo na sima. Soki na sali 50-45 personnes pas maman na va. Oka mbongo moi si nazo bimisa mbongo. Na ça fait le mariage. OK. Moi ça te poto yeba mbona se ba sala mariage metant okutana kana to binika na bombala moko. Mama mbala moko. Papa nanga na bala yo. Nanga na zoba mbona soba mapang na soma na ba mituka. OK. Mais maman na nyonso to na sali na kangi ba chance ya bato omba ba bloko ezaka mwana abota misika ba yibe nini moto na ye eza chance pa mama na sala bloko wana omona na koti kaka na kati hôpital yo mona ka mutu na koti boye oye ba te so na fixer ka miso pa mona boye et to na mona seni eye siko ndenge ozaboye papa zela no muke papa die papa mama na ka ndenge ozaboye na taille nzamba saleli obo obando ozwa 40-50 fois l'énergie ni mama o comprendre te waza makambo butu donc spirituellement wana eza makambo butu pa mama. OK na oza na 2 heures na zo ata 50 ans de kika kana 10 minutes bino so 50 il y avait des esprits donc oui eza milimo te mama parce que ti nazo sala na zanga problème na ngai ezali il faut to expliquer ba téléspectateurs clairement pour ba comprendre moi tant ngolo ba spiritualité ba to baranda so balinga un peu de détails. OK d'accord problème ezaboye tant to kutana grand prêtre tumbola ngai makila na nis na sima na biso mibal tanga tungolinga et puis peni obiso mibal ozomona ngo papa e koma ya munene na pas âge kutonga na zala na ngo kutu zaite tala pene tellement na pene ngela la c'est que yo koma etati wata ngade batati otoka oka batoka ba Paris de nuit biso ne ba Paris de nuit pene tellement nga pene ngela la raté pensaka hi ezoluka soki mwasa kute na ngo wa alobi penza donc on a kute na ngo nde boma mabala bato et puis deux hommes na muto kuta za ko s'injecter na kota bimba mo twa puis on a vandi na yo oka mwasa fa baka makamala et puis so koi muto fa ki atika na signature na ngai. OK oui mwasa zo ba libala. C'est que je comprends, le monde des ténèbres utilisera plus sexe à Bassi. Ali à Bassi. Attention, on va perdre son monde à Bango Awa. Allez-y, papa. Attention, on va perdre son monde à Bango Awa. Attention, on va perdre son monde à Bango Maman. Et ça pour nani. Mais comment on va Bassi? OK. Oui, balongoli qui bon mobile nyos. Parce que diable a mon déjà toile. Nde tozo bota mabuto na étoile na biso. OK. Daba visa ki déjà pas na ngai. Tanga moni a satatindi ba camarade na oto za bon ensemble. Abi il faut kende. OK. Parce que ba moni étoile na ngai. Voilà, merci beaucoup papa Dieudonné. Je pense que tu reçois prochainement na deuxième partie parce qu'il y a encore beaucoup à dire. Merci. Il faut passer biso chaque détail. Okay. Je pense que papa Abraham a passer biso espace to soyo yo moko na plateau pour que to bande ni to solo là tozo benga papa Abraham. Voilà papa Dieudonné ozo tika biso tozo benga papa Abraham to kotana ye pour que to solo là spot Denis est-ce que ko edenga
na spot et kozala bien. Merci. Lelo na Kinshasa, eza lisusu pas cité ya kolongwa la statue ya locateur. Pe kokoma nkolo lopango. Occasion à ne pas rater. Bas terrain à vendre, ya ba dimension. Lokola 20 sur 20, 20 sur 17, 20 sur 15. Na quartier Pibois, commune et en télé. À un prix hors concurrence. Inutile ya kokende musika. Rejoignez-nous na nouvelle cité exaucée patience. Préférence juste na entrée Singaya Inga na Bibois à 20 minutes ya grande route na Simaya concession Niembo Chabani. Ba abonné nyonso chez Biso Télévision, ou ezali cadeau pour na bino ta côté na ba bureau ya quartier na se renseigner en tout cas mabele yangoyo. Cadastre mamunyoso normal na prix moko abordable. Donc wela déjà benganga na lombango po oza pesika na yo. Bino mo moni kenga mo na tamboli. Na tamboli mai ezali peso lingo esika ya mai ezali. Esika ma ya plat ezali olingo mona ngomba donc tout ezali awa. Donc bobenga biso na lombango. Shiki mukadi yeyo na mabele na kiti ya musika te. Bibois donc entrée à station Bibois. Koti 10 minutes et c'est belé au commune Sikawana. Quartier Bibois, ils ont déjà habité depuis Kala. Courant na Maï et Kota déjà Kala. Profitez na occasion Oyo pour Okuma propriétaire Yalopango. Pour tout contact, bengabiso na numéro Oyo. Plus 243 82 01 22 226. Voilà, merci beaucoup de retour na plateau Nabiso. Merci. Koma Kololo Pangu. Natalo Moke, Kozala Malamu Mingi, contactez chez Biso Télévision. Vous ne serez pas dessus. Nambo Moke, l'équipe aéroport, quelque part, voilà, merci beaucoup. Papa Abraham. En tout cas, Nzamba Salaki Moussalamu, Nene Nandeko Diodene. Maman, nga prophète a dossier compliqué. Nga na traitaka ba dossier elekela kama yele ya batu. OK. Parce que naza prophète a dossier compliqué. Mutu nyonso ba compliqué toile na ye. Abenga prophète. OK. Mutu nyonso étoile neza compliqué. Ba compliqué on a libala. Ba compliqué on a voyage. Ba compliqué on a kobota. Ba compliqué on a bétide. Ba compliqué on a mbongo. Osala ka musala mbongo ba futa ko muna kate. Maboko ba tobola étoile. Ba tobola makambo na yo. Ba tobola libala ba tobola libumu obomba zeme zo bimo so parazemi. Mama na lobi no boy. Prophète ba dossier compliqué lobi boy. Mutu nyonso ba compliqué toile benga prophète ya ba dossier compliqué. Tozami balé misa tuté nazanga moko. On a traité ka ba dossier lekela kama yela mutu. Étoile ba compliqué yango. Oso kokate maladi moko e compliqué yo. Ba médecin ba kokite. Ba juge ba avocat ba kokite. Ba docteur ba kokite. Ba compliqué toile na yo. Lelo komi na ndako kota ndako benga prophète. Soko bengi prophète. Mama, na lobi na yo étoile na yo ekozonga. Nenge obotama na étoile tala makambu yo sala na bomwana. Tala histoire nongo banda kokola. Ozalaka boete vino ebeba. Étoile no ba compliqué yango. Alors le prophète ba dossier compliqué ngayo na ye. Nazalaki libanda mboka na ye. Na lobi na yo benga prophète na numéro oyo. Nako pesa numéro maman. Allez-y maman. Numéro prophète ezali. Soko benga ozinga moko. 082 28 66 155 plus 243 plus 243 82 28 66 155. On est le numéro prophète. Il y a WhatsApp. So bingo swingai. Nalobi nazala posa bato ka babundisa parce que ngaza balobi nga si ba étoile ba via bato. OK. Bato ba compliqué au monde qui ba compliqué toile na yo ko banga te. Oleli mingi onyo kwa mimi na libala wana. Oboti bana ba yiba bango ba étoile. Bana ba ko ba kizeng. Mwana mayele za suto sopi ba zemi. Libala za la kimete ba seme ki ba lingiote. Au salama kamo simba te parce que toile no ba bebisa. Banga prophète. Voilà, merci beaucoup. Bengo le prophète Abraham. Yo mute toile est un peu compliqué. Ozomona la monté le lenge prophète auti ko loba awa et kozala malamu. Un petit mot 30 secondes. Et là qu'on a reçu bana nzambe mama na bisaka batu likolo awa nzamba sali. OK. Nzamba sali. Nzambe aleki pour faire union ce monde à ténèbres. Bible dit tout genou doit fléchir devant le nom de Jésus. Ma bolongo nyonso kogumba maliboso akomba Yesu.
nalobi na yo, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra toujours. Voilà, merci beaucoup à Tabutu et Oumeli, Suka Tongo et Kotalana, le parole de prophète Abraham. Merci, le numéro est là. Bobenga, vous ne serez pas dessus. Merci à Denis Monsolo pour la réalisation de cette émission. Merci à l'équipe technique Thomas Fabien Poyi, sans oublier Eli. Merci à toi, le président Chic, Lydie Moukadi, mère double. Topesio, merci. Voilà, Ngalabino Tokutani Mbala ya Sima na numéro Mususu. Merci à toi le prophète pour na tango pesibiso et puis pour na message au pesibandeko pour que baza la yako pambolama. Tika etenzambe apambola buno Tokutani Mbala Sima. Oui papa. Ah d'accord, allez-y. Alors église nazo Kamba et doit mina commune à Matete. OK. Quartier Baumbu, avenue Kemba numéro 3. OK. Kombo nango communauté c'était les affranchis. Bah programme à kilt. Bah programme à kilt allez chaque mercredi vendredi na pourquoi dimanche na tongo de 9h kilt maintenant les à chaque jour à part samedi. Bongo consultation prophétique. Consultation prophétique soroye service à protocole les à accueil au kutana prophète na royambayo pe na reposo ba directive par rapport. C'est chaque jour oui. Na yambaradi lundi à vendredi de 9h à 12h. Ok, voilà, l'adresse est là, Namatete, Bobenga prophète, église Yangwana Zokamba, et Kosalamala Omingi, Tokutani Balasima, Nzambe Apambulabi. Du nouveau à un an à Kinshasa, le cristal de la foire. Le cristal de la foire est une salle de fête de haut standing. Avec des chambres et des salles de bain avec jacuzzi pour le repos des mariés. Très belle salle avec des grands espaces que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. L'endroit est idéal pour la pleine réussite de vos cérémonies de mariage, conférences, concerts et autres. Découvrez notre restaurant dans la grande période et un jardin à l'espace vert pour vos mariages civils, anniversaires, barbecues, soirées privées et autres. Nous organisons des services comme le protocole, la décoration, le service traiteur, des conseils et stratégies pour la réussite de vos événements. Le cristal de la foire est situé dans l'enceinte de la foire internationale de Kinshasa Fikin, dans la commune de Limete, entrée premier plan en face du petit batteur de Tam Tam. Pour plus d'informations, écrivez-nous sur notre mail ou sur nos réseaux sociaux. Le cristal de la foire, le charme et la beauté de l'endroit vous décorent. Lelo na Kinshasa, eza lisusu place ete ya kolongwa la statue ya locateur. Pe kokoma nkolo lopango. Occasion à ne pas rater. Bas terrain à vendre, ya ba dimension. Lokola 20 sur 20, 20 sur 17, 20 sur 15. Na quartier Pibois, commune et en télé. À un prix hors concurrence. Inutile ya kokende musika. Rejoignez-nous na nouvelle cité exaucée patience. Référence juste na entrée Singaya Inga na Bibois à 20 minutes ya grande route na Simaya concession Niembo Chabani. Ba abonné nyonso chez Biso Télévision ou ezali cadeau pour na bino ta côté na ba bureau ya quartier na se renseigner en tout cas babele yangoyo. Cadastre mamunyoso normal na prix moko abordable. Donc wela déjà benganga na lomba po oza pesika na bino mo bomoni ke ngamo na tamboli mai ezali peso lingo esika ya mai ezali esika ma ya plat ezali olingo mona ngomba donc tout ezali awa donc bobenga biso na lomba shiki mukadi yeyo na mabele na kiti ya musika te Bibois donc entrée à station Bibois koti 10 minutes et c'est belé au commune Sikawana. Quartier Bibois, ils ont déjà habité depuis Kala. Courant na Maï et Kota déjà Kala. Profitez na occasion Oyo pour Okoma propriétaire Yalopango. Pour tout contact, bengabiso na numéro Oyo. Plus 243 82 01 22 226.